Bien, bande commerce, mais aussi les causes sur à place, vous allez collaborer les 10 béatitudes, précisément béatitude de taille nini. Ouais, justice. La justice, c'est moi zana ba bazali na soif ya kolukaka basala malamu justice kokata likama avec justice po ete bakomona lola pe malamu ekoyela bango tamba zana mabele oyo mama ani sikoyo tozali kolobela justice n'est-ce pas? Yeah. Est-ce que okoyi kozala na ka oyo okoyi kopesa biso susu ya mutu nini asala justice et puis justice mo soit asala ona ndenge moko mabe bongo ebalukeli? Yeah, neti roi David tango bazako ko bundana, you know, bazako mekana na Saul, you know. Sikoyo tango Saul akimaka et puis ba, you know, ba koma ki prayer ko bomaye po ba batunyo sopo avant koma place mo konda dali bato ebele bana no fobala zanot. Sikoyo tango koma ki place na ye donc mo konti batunyo so bazako luka ye bon anyway tango koma ki pray ba bon maye ba mais atanga moni ba batunyo so bazaki avant ye ba kufi ye moko amona ke ba ni bazwaye aninga te batu ba bon maye azu epe atango na pembeno wana epi bana moko ye moko amefinika boye akufi sikoyo soda moko azalaki wana amoni ndenge ka nini wana asala ya mibomi sikoyo ye azu sango ambala moko akepa roi David ebisi ye mutabomaki Saul, you know. Sikoyo roi David alobi na pona nino bomi so mokonzi po azali mokonzi pona nino sali yango alors ndengo sali boye yo pe baso boma yo donc babomaki ye. Merci mama Ani. Na banza bande ko bele ba yebi koma roi Saul akufela ke ndengo tiko loba ye moko abonaka mbule échauffé asali suicide na ye ayebete ai bako kangai ka lokola ayeba iba okangaye tika na miboma na yo azu epene ye moko atsango na tolo na ye boye et puis a sauté likolo tina c'est tout bon. Et puis on est côtier et qui kotobola motema et puis akufaki soda moka zaki na pepe soda ya roi David un bouillant soldat kama mona yi ba welele abia ha lokola kufi tika na no sana ennemi na kena ni roi David aye pa roi David dengo utiko lobaete na bomi ennemi na yo ki roi Saul ngam na bomi kuna bia sole mto bomi des places wana roi David alobaki nani watine oboma le béni de Dieu. Et surtout un roi. Yo muntu okoki kozala contre mokonzi ya mboka te. Biloko toloba toujours na yedete bato mingi tolingi kosangisa makambo nzambe na politique na ba administration na ba makambo ebele et puis na suka toza komikotsa na biso peka na banini na ba problème parce que biloko nzambe soka linyango te alingi yango te. Roi David aucun jour azala contre roi Saul. Ko ba lobi ki mo continuous na bi euti pa nzambe. Euti pa nzambe yebi ne pona ni na temu mpona mokonzi. Yo pesa ko mokonzi zela tour na yo. Et puis tant comme wana tota la peyo nini ngo ebi ko sala. Mais en attendant mokonzi nyoza na pouvoir olinga yete biso na oyo bakoma awa nini na mokanda oyo mokonzi nyoza mboka tosa ye respecter ye parce que ye mtazali wana mboka wana ye mtaye butu moyi qu'est-ce qu'il est tenté de faire ezala malamu ezala babe ezala rôle na yo mon dignité donc ne critiquer mokonzi mais supporter mokonzi travailler na mokonzi répondre la société pour na mokonzi pe azwa promotion na musane aza kosala po ekene très bien mutu oyo azalaki contre mokonzi aye kofuna na roi David aucun jour azalaka contre mokonzi na ngai yene mutu alukaka ngai mais yo lokola osali boyeko okosala nini okokufa soda wana bakufa ke nde yango oyo baito tula mutu munalonga foka fuene moko naluvinga na ngemo esa bon. Donc, si vous avez kokite nani mtako remplacer yo biloko oza koboneza adage olobi na Kikongo olobete otie mutu na sani soka kokite yo mtako remplacer c'est parce que totanga Bible te yango toza koyana ba proverbe na biso kieza pe kosimba mais la Bible c'est na kotia mutu na sani soka kokite yo mtako remplacer ezali na peso verset bible yo ezali na Deutéronome 19:16 wow 19:16 za koloba ete un faux témoin soka koyi komona na problème ezate pesa no faux témoignage dengo lingeli yango mais ezala nini ezala juste soka ezali ya faux ya lokuta yo nde mutu bakotia na place alikambo nyonso oyo kotémoigne ye ya nini ya lokuta Deutéronome 19:16 ezali tula kwa kumulonga kotia mutu na sani soka kokite yo mutu kokota wana ye yango wana Deutéronome 19:16 ndeko na masoko yebaka te bamakambo bakoko balobaka bakoka non eza mpe na Bible makambo mosusu de place wana tozali mama Ani à moins que ozala likambo mosusu ya koloba
mengai na banza na si na place ya kopesa sengo ezali na bao bazali na soif ya nini ya wa justice parce que bakosala nini bakomona nzambe bakozala kimia pe bakozala beni bakobakisa bajour na bango pe ya kovivre na mokili oyo. Merci. Est-ce que vous avez commencé à koloba? Yeah, nyonso tolobi kaka donc faut tosala attention na mokili oyo po mokili oyo toza biso nyonso bapaya na mokili oyo tokotika mokili oyo un jour mais toyeba pe kotambola na ndenga malamu. Bien sûr. Yeah, toyeba kotambola na ndenga justice. Ndenga mwana ozali koyoka ete ezali na bao bazali persécuté mpona justice baboma basantu petelo basantu polo likolo ya justice kaka basala mabe moko te baboma parce que bazali koteya nini sango ya la vérité des places wana biso continue. Oui. Lelo oyo baza na place na kimia na bango batika mokili oyo baza na kimia baza na bazozika na lifelo te bato mingi toyebi lelo oyo bakufi me toyebi ke bazozika parce que batambolaki na ndenge na bango bakanzaki bakozala ba éternel mais bazozika lelo oyo yango donc faut tosala attention na mokili oyo liwa ntango eyaka esinelaka te eyaka kaka briske exemple na bato te tozaka na problème na bato te donc tosala le dibe attitude oyo ngai na yo tosala effort tosala to appliquer en po comme ça mokolo yango soki ekoki place na biso aloleko ezali wana mpo na biso yango kaka ezosenga nde yango wana oza komona immédiatement béatitude oyo elandaki béatitude ya justice kokolobela yango mingi te sinoki ezaka kosipote ete esengo ezali na baoyo bakoyokelaka baninga na bango mawa parce ke bakohéritier nini no mokili babele mokili soko koyokelaka moninga na yo mawa ser na ngai yo mpe okohéritier mabele oyo koma place bakombo na yo kobimela place lisungi na yo koyela okoyeba yango te parce ke outi kosala nini koyokelaka bato misusu mpe nini mawa de place wana mpe okoya komona ete immédiatement toza kokota na béatitude mosusu ezali koloba ete esengo na baoyo bakoyokela baninga na bango mawa parce ke basali nini bokonzi alora ezali kati na bango babéatitude nyonso mosusu toza kopesa na ordre te tokomi sikoyo na tel béatitude parce ke eza neti yaka chaîne ya baano na kati ya chaînette n'est-ce pas olongoli moko nyonso ekatani mais soki eza kolandana nango soki toki kocomprendre baledi béatitude nyonso oyo toza so na besoin te koyebisanga 5e béatitude 6e béatitude okomona yango moko eza kokita ezalaki na ordre ndenge nkolo yesu aklaselaki yango parce que soko outi na moto ya justice immédiatement bolingo eye immédiatement motema ya mawa mpe ekoti yo okoki jamais kozala juge bongoza na motema ya mawa te. Un juge c'est un homme aza na ntango ya mawa ya koyokela tu mawa ya moto aza innocent mais akoza na kanda na moto aza nini Alléluia. Amen. Etika tozwa répondre biso ya moke kaka ntango toza kozonga immédiatement toza koatake na béatitude ya suka oyo tokolobela oyo ezali ete bato baza koyokela baninga na bango mawa merci et puis bango mpe kosala nini ekozongela bango parce que il n'y a rien pour rien. Oloni nguba okolia mpe kaka nguba oloni masango okoliaka nini masango mama ya moko ezalika mosusu tobeli repo ya mbangu mpo tose prépare mpo tozongela na nini na béatitude etali koyokela mawa. Alléluia.